na balandi nyonso ya émission na biso tokundola et na ndenge kaka ya ba recherche toye kokundola lisusu papa na biso oyo asala pe mingi na musique. En tout cas soki toza de peur na réalisateur nanga akofongola biso ensemble to découvrir nani toyambi na émission na biso ya tokundola. Merci mon réalisateur Guillet Katal et puis merci na mon boss Doudou Kunku, bon séjour na yo na Paris ici ko zali na bandeko nyonso. Bonjour papa. Bonjour papa. Ngai nayebi te bato nyonso bazolanda biso partout dans le monde entier et na profité na saluer Jean-Louis Bikunda et bato nyonso bazolanda biso na mikili ya poto. Nga na yebio ko se présenter. Ngai komoranga nzoku mokobwele Bikunda na botami na Kisasa depuis 1939. Donc nali musicien mouné na beti en orchestre belé. Abeti na vede jazz, abeti na calypso, abeti na jazz capable ya Vieux Gobi, na abeti na fiesta negro, na ye musa jazz bana ngingi, na tiki neko banda pena vraie musique siko. Ngai na bie dewayo e Bengo Paul groupe na biso zaki komorango groupe Watama dewayo Nganga Bikunda Miran Biangondo Franco na Balabala Busenge Talanina na Franco ya Luambo. Franco to banina ye. Ngane contrat moko 10 ans. Na loningisa. Alors, après la répétition, Tolongwe a salibiso engagement na studio loningisa. Ya papa Dimitriou. Azalelo. Papa Dimitriou mais bana ne bazali. Monsieur Basile mwana mama ye mwana sika corbial wana lupango papa Dimitriou batutu ya kala yebi. Alors tobani enregistrement en 1953 tosali biloko à pied de wayon tosali première chanson à Franco ezali Lima, deuxième composition ezali Fatou. Tu travailles trop. Tu as bien beau ami à papa Wendo. Na longwe, na ye, tokei le loabou, na Vieux Gobi. To longo awa, bandundu, Paul Franky, Lulu Abour, la comité Namboka Baboti Desio, Naniko. Le coup, la Moubou, les Alaki, la rébellion, Koutak Bisson, la Katia de Louabour, Kazabou, Boyana, na Louabour. Pendant ça, meeting, na Mobutu, na papa Momboku. Gobi a profité, Kwazaki Mongo, a yebisi, papa Momboku. Papa Momboku a lobby merci. Nabo ibo banda, il faut vous dire que ça. Alors, il y a un hôtel à 30 ans, banda kuna. Donc, un hôtel à 30 ans. Puis, mon bogo, après, c'est son bongo. À son bel biso batike, il y a train. Il y a Golongwa, Lulu Abour, il y a Wana. Oui, comme Kananga. Ah, comme Kananga, lelo. Oui. Tout le monde a Lulu Abour, il y a train, Paul Franky, Tokoti. Paul Franky, on a les années. Lelo, ils allaient
Paul Franky zalini malepo mututu ayebi Paul Franky Ok. tolongwe na Paul Franky tozwi bateau ya Masumbuku amemi biso ti Kisasa le toye Kisasa nakoti na Vedette Jazz lisusu abeti na Vedette Jazz. Vedette Jazz wana ezalaki ya nani? Ezalaki ya Robin Mopepe na Lasso na bara Tibangu Albert na Bandalungu. Okay. Baru za kurenye donc tobeta na Tibangu twakobeta na Etienne twakobeta na Alfonso twakobeta na Nzuzi bar na Kitambo twakobeta na Delvo bar na Mbinza bara papa Delvo mokonzi munene na mboka Kisasa. Alors nalongwe na ye tokontinue lisusu nga na bie na nga ebebe Mondonga ça c'est un guitariste munene ye mutu alakisi biso guitare. To expliquer bana kini bana poto bana partout bazolanda biso oyo ezali papa na biso Bikunda tozoloba tobeti yo ozalaki koyemba to ozalaki instrumentiste na groupe ya papa de Wayon naki marcassiste chanteur. Alors leo nakoyokola guitare nakoyokola Franco Bazaki noyokola pa ya Bielwa Mpasi Albert biso to répété na pa ya de Wayon na Bosenge bar kana wenza bayaka wana Franco aza kodébrouiller kokende pa Bielwa Mpasi na Lokolenge na coin Shaba. Alors lero na ye na bani na ndako namoni bie na ngai ebebe abengisi ngai abiwendo azabenga yo wana na kompani ya Théâtre National Mobutu Sese Seko. wana na nini? Ba 70 quelque. Okay. Sikoyo nakokutana na papa wendo na papa Pérouse Camille oyo accordéon. Nakutani na bie Desayo na bie Liengonore na bie Adu Elenge atandele mokili wa baluka. Waimba atandele mokili wa baluka. Kutani na bie Liengonore mama Lucie Yenga Miss Bora oya mwasi akalibo na Rushiro. Koma ina biso na bakolo musique. Twagina bien mwena ancien bassiste et African Jazz. Oui. Twagina bien Tauman, un grand accompagnateur au Kisasa Mobimbawa. Twagina bien Maproko, saxoniste. Saxoniste. Ouais. Twagina bien Jeff, trompettiste. Wana pa papa na biso, papa biso wendo. Wana na wendo. Donc bakolo musique international le Rwanda. Pour quand sangisa ba musicien tout ya minene. OK. Donc il y a une sélection ya musicien ya minene. Na pas comme martyr. Ah, non, place comme stade de martyr. Ouais. Donc tu vois qui bakolo musique. Ba sambole. Tu vois qui bana ina. Na la cité population noire. Pas de joie. Beaucoup na ba photo. Ouais. Ba SD bien aussi ba SD. Biso le lot ozu ba chance wana. Même biso de ba SD. Alors les Rwanda PDG Mikanza. Intellectuel ya mabe. Mwana ya Kikwit. Na bani na papa wendo tozaki ba collaborateur sérieux mpo bango bavie bazalaki na baengagement mais biso tozaki ba collaborateur na bango mpo tokompagne bango na nini tu. Après Théâtre National et comme au boulot
leur papa Mobutu akufi toke na Kabambara na stade Orena Street Orena Street nayebi te. bon amoni komi ya kisasa Oui. omoni ndako wana oyo pabo Théâtre National. Théâtre National. Stade ya Liwana. Ya stade ya 24 no. Cardinal comment le cardinal Malola. Ouais, Zaki Renassi. OK. To bando répéter na papa wendo sikana to moni bamindele baye balobi to kozwa bino pour que la festival ya Abidjan. Alors, basiste na biso akufaka chance lokwa mwana nga pe Jean lui bikunda za basiste alongwaki na Angola lera nga bino fo ya répétition na Théâtre National. Aïe, to répéter. Est-ce que Géna qui était Jean-Louis Bikunda abeti na orchestre abeti na Big Star pas de Fao abeti na orchestre belé c'est quoi se retrouver na orchestre Morubu ya ba papa Mikolo et Géna qui était Géna qui menga mona baki ne foya to zaki cop na yo loko ebeki bokene mikili Jean-Louis Bikunda na ke na mikili te o profiter mema e non isa musala na ye ngamna mema kieta musane muteme makie soki lelo ayeba musala te akowa kovoyage te oza koyoka aye arepete babengi biso bapi papa wenda bi toza kokende Côte d'Ivoire tokei ngai Petit nanga Willy Makonzo. Nga mna zuwa kabango. Na bakolo muziki po bakolo muziki basili. Akufia ngona zuwa kabango. Petit Missy. Na suis Jean-Louis. Ve Missy wa soliste. Ouais. Nga mna zuwa yeye na bakolo muziki. Ba bakolo muziki te, ba collaborateur. Po ba pire bakolo muziki ba. Parce que vous avez génération morote. Ouais. Alors viens ma proko petit moko aimé to zwaka yikaka na Théâtre National pour battre na biso ko yakite pied de puissant to zi petit wana to pesiet to bakite to kotsi abeti munda bien bon to za okende Abidjan to ngotani na bisi jandu kan bilogono tout ça na Côte d'Ivoire. Wana siko na bobandi na wendo na kati ya orchestre ya wendo. Wana yozaki kwa sime role ni. Na ki chef d'orchestre. Ado chef d'orchestre yango bendel kwa chef d'orchestre obendi mwa no Jean-Louis Bikunda ko pesa awa yaka pour voyager. Non. Na benga ki pour aya voyager te. Na yeba ikutu tete toto voyager na poto. Oza koyoka. Ouais. Tokei Abidjan to beti to sali mama na succès de du trophée wana to yaki nango to pesa papa Kabila le père yango na moni ba pesa ki papa wendo Jep papa Kabila le père asombeli le pango omona RTNC wana na la couronne ngambu dongezaki ndaku ya docteur ya Mobutu papa Kabila sombeli c'est normal uzonga muke pardon papa tant bino bobeti ba concert wana bozui trophée boyena yango mbala moko wendo papa wendo GP papa wendo lupangu take yozaki chef d'orchestre et ça là ki mutema pasi te to ndenge biso to lobaka mutema likundu te ndenge na koli ndenge na beti na babie donc naza respect mingi pona yebaki te ntango nanga mpe kokoko donc nakoderange wendo te wendo matata mpona kotravaille na wendo eza kosakana te
On a travaillé dans Wendo 30 ans. Donc on a qui enfant chéri, il y a Wendo. Au coquille, il y a Bouzete, et pas il y a Wendo, na Combo, na Ye Tony, non. Ye a Wanabanga, il a terminé les Tabana. Asali, a respecté à comme on a. L'air de Zongi, papa, tout ça, 10 jours. Ah. Mbala moko na moni petit mi aye alobi papa Wendo aza kobenga yo ngabi abenga pani oh non kende oyeba ba contrat combien vous en avez na ke papa Wendo abina bikunda même formation toza au kende Belgique. Si Jean-Louis préparé mercredi, tu as Belgique. Andima quitté. Oh, tu étais seul. Oui. Tout ça qui est en Belgique. À préparer, tu n'es pas moi, Julienne, na Quilo. Amisien babanda ikuna lere koki kilo nanga arma sakufa apesi biso voiture ti na aéroport komi to bandi amona iba camarade minga jandi babi vraiment yo so pena kene poto na aéroport lere koki babengi biso oh, tu as un passeport de service. Tu as côté, tu as un habit neuf. Tu as là, tu as qui. Tu as l'on qui a 16 heures. Tu as un avion, na Tongo 8h30, tu as moni. Belgique. Tu quittes, Jean-Louis a tourné. Habitateur, seul na commune à Poto. Yango yo soulagi na Jean-Luc non? Yo tikala na yo polo bipo benda pe ba Patrick tout ça. Non. Ezaki copte. Na saili wendo trop. Donc il faut un intérêt. Ah yango na de futi yo. Donc futinga. OK. Oyebi banda ngiringi. Na kina baba kingabo. Kolongwa le musumbongo zati na makolo na gita nanga tina luapula epa papa Wendo na lupango papa Bobozo asomela kai noko ya Mobutu musika na Saint Paul kuna ngana ibi kuna ponga pe na vandaka semo na luapula na Barumbu alors to beti na Belgique toke na province mangu Anvers, tozongi Belgique, toke na Hollande, tozongi Belgique, toke na Paris, tolongwe Paris toye, toke na Suisse, tolongwe Suisse toye, tozongi Belgique, po biso Wallonie, Bruxelles, muta okipe makana biso, tozongi na Belgique, babengi biso na frontière ya Suisse, toko beta festival moko, na mwana fela kufa au Nigeria mais mwana atika na orchestre tozongi Belgique toke Allemagne tolongwe Allemagne tokei tozongi na Paris sikoyo toke Londres na Londres peut-être écoute un babicien, il y a des femmes. Donc, babicien est tout bas à Londres. Peut-être qu'il y a bango, tokutaki ngajaja, tokutaki na mwana mwasi wa salaka na ye. Mame vala. Na ibala. Ibala tozaki na ye. Tolongwe, tozongi Belgique. Alors,
poto akotambula na Manda Chebwa. Manda Chebwa oyo ya journaliste. Oui, napesaka merci mingi. Nzambe po abatele makasi. Pona yonso ya sala pona biso. Po ye muta komaka libre. Libre wana ya komaki ya wana bengi biso totambola mokili mobimba. Alors tozongi na Belgique tobeti tinamone Manda ekoyebisanga na hotel ke papa Bikunda na sina pesi mbongo papa bawendo mbongo bapesi bino na mindele nga bine osali mabe ebonga kopesa mise moko mbongo na ye yo pesi yonso na wendo eske kozala zisi. Alors papa Manda Chebwa alobi nanga non papa Bikunda ye nkolo orchestre mpo napesa ye mbongo. Oza koyoka? Nayoka. Sikoyo Mama Mandiboule na Belgique a invité biso la reine Mandiboule. La reine Mandiboule na Belgique. Oui, ye asomblaki biso ba uniforme ya kitoko tu tokolia pekaka epai na ye abengi biso abiboya tokei epai ya Mama Mandiboule mbala moko petit oyo ya batere akimi obolo bozwaki ekala na Wallonie wana akutanaki na mbanda na ye babalani esika moko mbandani abinonga naza na souffrance mpona bana fale yo tikala apesaki banimero ya metro ya ba-TGV tout na telefone ye mpe abengi bango. Après sikoyo toye tovandi donc après 3 jours faut tozongaki sasa tomoni babengi biso pole tokendeki kobeta na mboka na mosusu bango bacycle biloko na bango kasuka lere tozongi mindele bacomprendre ke bango baza bacongolais baliaka nini te mpo babelge bayebi biso. Alors sikoyo babengi biso lisusu tokende mbeta na Bonn toke tobeti na Bonn toye siko Petit Willy akomo travaille na place ya Mbunda po ayemba toye na Belgique tovandi toakina bapeti sekos bapeti seka bango mpe bakina pas sekos oui ya quartier na te bon Jean-Louis tovandi sikoyo nalobi na Jean-Louis prépare nga bavalise yo okotikala nayo lokola olelaka poto okotikala no amoni pasi eza cope na yo Jean-Louis abeti na Big Star atikali kovoyage ake poto te ntango masolo mpe ya wendo ye oprofite mpe otieka Jean-Louis mpo yo mde mpeke ide atikala na poto. Ngai napesi ide parce que naki chef d'orchestre bon ngai nali kola kompani ya wendo 30 ans de service nazwi eloko moko te mais fo na bénéficie kote ya bana oza koyoka nabaki na Jean-Louis tikala nayo lokolo kotikala mobulu te nini te tala tozalaki soutenir na mindele sikoyo otikali awa yo moko mbongo ozwi ne mbongo nga nazwi yo mpo ozwika ndenge moko natuse mbongo no te mais oza na ndenge ya bien
Comme conseil, papa pesi mwana. Ouais. Abongisi linga valise, abongisi tout. Ngabikene non. Alors, moi si wana Belgique, moi ça wemba wa mukoro wana. Ye a invité biso kaba mokende po okome pananga. Papa wendo bakendeki na ba mission mususu bakendeki. Ngana kendeki tina tina hotel. Po na batu ebele baza hotel abiso. Toko sola. Ouais. Namoni leri moko papa wendo ye atuninga o Bikunda wapi Jean-Louis ngabi me Jean-Louis akendeki Matonge akibango na bapeti seka tout consort menga tikela ngina ndako encore ibere akia comme gosila me ibere alaki pona ko bima mwa matanga akasi le kwambula membula te sikoyo Jean-Louis atikali biso tomati avion tozongi Kisasa mais tozonga na papa wendo kanda po mwana Bikunda akimi pona bateri wana kimaki mais bateri wana zaki motu ya papa wendo ntime akotinda epeti wana akimayele mingi akokolongwa na makolo tiki tambo makambo yonso ya wendo yayeba nga chef d'orchestre nakoyeba te me yayebi tu alors tozongi sasa réunion na Luapula mwasi ya wendo alobi oyo okimisi mwana no bona ngabi mama vanda pardon mingi oyebi mbula nga na wendo tosali te nga nakimisi mwana te bana so akomi na poto akoprofite kaka akima me ngai nakokima wendo te. Merci na balandi nyonso oyo bazolanda biso. Merci na mon vieux Jean-Louis Bikunda. Merci na Patrick Bikunda. Bomoni musala makasi o papa sala le futibino. Et le besoin na poto moi rétroviseur botala rapé bisika bouti donc bozui vraiment historique il y a papa na biso Bikunda parce que boye baraté azali azawapi tout ça papa Bikunda azali awa toza na résidence na ye yango to sololi na bino to bozui historique na bino papa Bikunda émission na biso et comme presque na suka peut-être le loba suka nini oyo ko yebisa na bato nyonso ba yebio et na bato ba ebiote ba découvrir yo lelo non ngai na sepeli mingi na ndenge na moni bino nga Bikunda nazali nali pe en orchestre akolo musique internationale ezanga nazali na manager nanga comme Jean donc na longo Espagne nakina Espagne nakina Toulouse nakina Montpellier nakina nini na ye na koti hôpital na Toulouse après l'air nakendeki na Lyon et pas moi nanga Patrick na ndenge ba docteur ba yakozwanga eti na ndenge na yakina avion ngai nazali nazana orchestre siko kutu nazana ba instrument nanga complet pour moi nanga Patrick asombelinga ba instrument tindelinga ozo travailler wapi siko ngai mikolo yo moko moni kwa mikolo confinement toi travailler te les msuto répéter na la vie est belle et pas wemba sa film oui to répéter kawa le quoi nazana instrument nanga siko na ko s'organiser bien na baninga nanga ba musicien le gars ba musicien bien to travailler na bango et puis les moko pena ko bano louer instrument nanga na pesi bango yon surtout mbote surtout vraiment bana dynamique bana ngingi pote mingi bana bumbu pote bana makala bana mumbele bana zone Kisasa barumbu
barumbu epa nazwi bacontrat pesi merci mingi nazali na contrat ya 10 ans na madame Jeanne Bibiane ye nde totrabayaka na ye aza na pays nini ye azali na Paris ali na Paris azali mpe na Genève donc aza kote mibale so toke na Genève tolaki mpa noko na ye to ye na Paris epa na ye ti na mboka na ye tovai na mboka na ye nazali na nga. Est-ce que papa namoni tokomi na biso koshite merci na bato nyonso balandi biso papa koza na numéro ya telefone po déjà nga na kantie kobeta su miziki te bato bakantie kobeta su miziki te nzoko orchestre ezali bainstrument ezali e bato mpe bakoya kolue e orchestre mpe ezali borepetaka ta mosusu bato baza na besoin na bino e numéro ya telefone oyo bato bakobengela yo ezali 0 82 490 36 14 obandeli 0 82 490 36 14 numéro nanga wana. Si na bato nyonso balandi biso merci bolelaki botungisaki biso makasi to komona papa na biso Bikunda o asali musala makasi vraiment na mboka oyo même gouvernement bakonza mboka et bateau ba icône o to tskai na bango il faut vraiment te protéger bango il faut vraiment to zalaka pemben na bango et biso pe tozali Escalator TV chaîne YouTube na bino tozawana to bana ko assister orchestre ya papa na biso Bikunda na makambu nyonso to bonoza bana ba répétition na ba travail nyonso bango ba ozala nango biso tozala même na organisation ya orchestre tozala na parce que senga pe ba jeune o bazana mwana mayele o bakoki ko apporter un plus. Merci na bato nyonso tu balandi biso et na koki kozala ingrate vraiment na saluer pasteur Julien Iyasa ya mama Pirette Iyasa na Lyon. Merci à évangéliste acteur Iyasa ya mama Betty Iyasa na Londres. Merci na évangéliste Rocher Panzou. Merci vraiment na ba soutien na biso. Merci na Ponle Boanga gaz ami d'Affonce. Na bosanité Chacho Dembe la mère de Lyon double casquette à Somba Somba. Merci na Papi Gabana Moseke. Yoza penadong ya grand frère nanga ongana landi. Merci na Rifé Kota japonais yoza na Paris oza partout oza coup international na ko zala ingrat na bossa na ko remercier Judith Lokole moi na Luanda ya solo na ebike kala mingi te moi koli nezo ya kaka papa chama provision na ndaku na bosanité mon grand frère propre ozana kata Londres yo peno vanda na Londres na kunzi ya famille Esaïe Baïna donc Esaïe Baïna mon grand frère propre na kata Londres na pesio mbote merci na bato nyonso balingaka biso merci na mon manager papa JP Kandaze le autrement dit Fumutoto merci na Doudou Kunku yozali boss nanga et puis les grands formateurs yom to salinga lelo nazala na telema liboso ya bana poto partout ya monde entier balanda biso. Merci na mon réalisateur Guilain Katale na baraté aza nationalité nini donc binomoko na rotia pena photo na boyeba binomo définir aza nationalité nini. Merci vraiment à la prochaine tout le monde.